Congolais qui aime sa ville et un Congolais qui a déjà fait ses preuves. Ici à Kinshasa, esengo mpona ngai lelo vraiment balandi nyonso ya Sarato la TV tokiti lelo na descente na avenue Elengesa gouverneur Gentini Ngobila o bongo akosala descente na ye lelo tokotambola na ye kobanda Elengesa ngiringiri ti nzelo afongoli ti monga fula e na otikela bino botala ba image na bokasi ya Jonathan Bongania. Et na pesi bino merci nde bopesa nga confiance, un grand merci na bino nyonso bolinga ngai, un grand merci na babase na nga nyonso héritier Kiaba motema chéri oh je dis un grand merci à toi aussi Amelia Mweba motema Orlando Domingos, un grand merci na batu nyonso balinga nga batu nyonso ba soutenir Diego Milito, un grand merci na bino nyonso.
L'excellence et détachement d'honneur du commissariat urbain de la Founa est rangé pour vous acquérir et vous rendre les honneurs. À l'occasion de votre visite de travail, devant vous, le commandant de détachement, commissaire principal, Louis Bataille. Merci.
développer pour tout le mama na marché awa donc il faut tonga balabala malonga voilà madame otelemi awa zala ozage otema te otelemi sikoyo ya po déjà
Schéma ngo eza nano. Ça va marcher bien. Il faut travailler rapidement. Comme une période en foule. La minute, la moyenne pas dans le Noir,
match ya mafuta donc mwana mboka gouverneur de ville donc ozana mais biso eza somo
Bonjour, bonsoir, très cher Internet de partout dans le monde. Bambo Tenabino, Place Bozali. Abonnez-vous à Saratola TV. Na émission Nabiso toujours à la découverte. Babi 100% Masolo ya Mboka, 100% magazine. Babi Sarah Azara na musique, Azape na politique donc. Naza complet. Et les autres qui t'a na descente, l'autre fois na l'accès bino ba image ya elenge sande ba bandai ko salango. Et les autres qui t'a na descente na yé moko mokonza mboka le gouverneur Gentini Ngobila na bokasi ya Yawe tozala ki bongo awa bongo mona na bilili touti cité verte monga fula nzela ya elenge sa en tout cas eza eloro moko o esalamana nute nga banda présentement banana botama banda Congo ezala Zaire nan basala nzela oyo te mais lelo biso moko tokei yango na gouverneur to comité kuna na monga fula donc toke tout droit je crois ba image ezawana ba otela bino pa Jonathan Bonganya et bon continuer ko s'abonner et surtout bobo sana ko liker vidéo oyo te et puis bo partager vidéo oyo. Je vous laisse suivre l'intégralité de l'émission. Au revoir.